Kendeki kuluka msara pa na Franco tango za kuvana na sima ya poste mais balubi mais yoza mwana muke okubeta na biso elongote allez na rataka yango mais tango to kubeta na wifi mbala mo ba Franco baye na do bayeki kumela na bango quoi ba muninga ba munina za kubeta Franco toni mais mwana to mona ki ayo beta ayo luka msala ye wana babi ye wana bi fubu benga ye po na salaki musala moko azakutani ale kokutana ngana côté no jazz et suka no jazz na longwe na salle orchestre VV pendant que nazaki no jazz nazako lancer ba artiste no so tangi wana ba pepe calé bazaki instrument na pesi bango matériel na sali tout pour na kosala bazo musala ya vie quoi moni na pepe calé nazaki ye azaki na balabala loi pour la si j'ai bonne mémoire na pour la deuxième parcelle na yeno kuta na ye bon na juillet ya litolo ba makambo to ba elekaki ya karaté mais du moins na joaki penza zalaki na musicien penza te alors to yoka na ye asai na ngada asai na ensemble même ya Kofi yaraki ye azai ko sala banzembo mais jour ali na studio pour no sala banzembo fala sala banzembo mutaza ko yemba yango zaki papa wemba azo yembela ye mukolo papa wemba non ngala ko yemba te po pansinga sango que yemta sala ka banzembo ngana sala ka te alors suka na yango alenga bina yembo yo yemba alibinga na yembo yemba te ngana composa ka mino yemba ayeko ngabi yako yoka yoki wana fona ngabi vona yo donc na kuma donc na yemba bien banda wana a commandé chanteur donc na seli baptiste bode de kale buingi wana moni non bango bazalaki ubina zako répéter na VV Center ba sala mais na pesi bango matériel te mais nde na s'occuper na bango ba côté la studio tant ba côté la studio nzembo ba salaki et salaki succès et permettre bango ba na poto tant ba teki bandwana allez ba zimbongo ba c'est l'orchestre c'était comme ça. Kiabwangana mateta balabala ya boleki référence tope elo yekumbinga epai na yo na kozala kata ko tangolobi balabala omekaki yo sumbaki bo misi bato bona boye nini etindaki yo okomalo yembo na kombo moto moindo auta wapi na kometunaka nini ekomelaki yo omoni zaki réflexion ngala zaki na classe tant on zaki na ngiringiri ngazaki na religion catholique atozo tanga ba livre mingi nyusu nazomona kaka ba satan ba tisa mundu ba ko laksaye atima maseke mbala moko na mokila pour dire que wana zali non ya satan alors so bana batia ba angelu bati mindele na ba mekana to kina ngwa ya wana oui donc avec le temps bamboule les kagibo ti na se raisonner mingi pour naïba vraiment pourquoi différence wana pourquoi soko mundele ba jeune musala ataboza esika classe moko bo po biminzela moko mundele fois mbongo koleka moto mwindu biloko nyoso wana ezaki epesenga moto pasinga bino fona sala nzembo moko na sens wana et considère qu'il na eloko yo maraché Maréchal Mobutu asalaki na uni espérer nga pe mingi donc yangwana injustice wana dénonçaki yango malgré wana moni que nazaki mutu moko nazaki excommunié de l'église catholique excommunié l'église babengani ngai parce que moni komaki wana na Kinshasa wana na Sainte Marie ozana na Kinshasa église wana pembe na stade wana benga soko église nini wana na Kinshasa église catholique oui allez banda wana na moni balongo commune ya Kinshasa la commune ya Kinshasa balongoli ba image ya mindele bati Jésus mutu mwindo bati na écran donc alors mpalado tango yemiro yembo wana ke moto moinda uta bapi pambate basantu nyonso bazaki ya bango be mindele soki satana bache moto moindo na mukila na mokongo tango lo yembo bimi babengani la kati ecclesia balongoli basantu ya mindele bache Jésus moto moindo oui
bati moto mwindu. Je sais bongol. Bon, alors jour moko na voyage na Bruxelles, na zozonga, donc na Rome, malula à côté na kata avion. Tant que tu as a décoller à Benginga lui na besoin na yo faut y aller ndako ngabi mais muto esomenya kingai parce que mtasala kinde mukanda wana ona tangaki pona babengana ngai yende mtasala ki yango alors ngabi mais bon ça va alors tant que à Kinshasa na kiko visiter 2 jours après na kena mutanga osale pa na ngai makonga tokomi na sali na place moko tabernacle eloko moko boy donc lokola église na kata ndako na ye abino il faut oyebi likambo oyo salaka wana c'était pas le moment mais lelo yoko ko sala yango mais na lelo na ko sala te parce que tant ko sala yango bandimi bazaki susu mingi te bandani ko murmurer ba kimi église tout ça alors yangwana na pesiki bukanda ba pesiki instruction ba excommunier na église wana azaki ngala niko ba bengana ona kati église ba bengana ona kati église donc mutasala ki yango que asenga zaki lero wana pape mutas pape ya Rome mutapesaki instruction alors alobi na ngaba bon mais sikoyo na moninga moko nazoko bunda pona ba mamelo bazolata bilamba ya ba tenue ya ba o bazo lata su pembe teni ba lata pembe bon nazo bunda nango pona ngai to landa pesa authenticité na biso moni sikoyo nde ko landa bokoko na biso bon mais to salaki ba prière mingi ba neven mingi contre yo yangwana sikoyo il faut na longola yango faut na sala messe pona yo papa ki mwanga na malembe bande kwa konda bise pa ne pa yose mali kambo basalaki ba mabondeli mingi ya mabepo na yo po ete okufa yango wana effectivement pona za makama pale lingala makasi ne bien malamu te na koye kolisa na makama alors mbala moko après ali binanga bon vanda to vandi biso mi ba demoni mbala moko aye na ba 100 na 2 batumi balé na eloko misami linga wana ba saki 1h30 minutes kaka biso mi balé mais azo bona ki la tema kama zolo banazo yo kamote asali alobiti ale babi pousse na liboso ben mutwana zaki na ensemble abano bwakela ngai azosala tu azobwakela ngai ye malula azoloba kaka azoloba minute abi nde to sali boye to longoli eloko yango balongoli liwa balongoli babotu tu epai na yo omoni donc yango nga lingaka nzembo wana so na kanisi yango mingi dérangeaka nga parce que nazaki excommunié na babengana nga pona na ndako ya nzambe ko babenganaki ngai kan la wana nazala ngo kaka alors avant kufa le bala ino pona nto kanze avant kufa abengaki ngai na période na kawana abi bon to sali mukanda toko dans 1 ou 2 mois nazo la suite ya pape soko ba lui sili allez comme ça toko ozonga na église mais malheureusement tout minimité ça ils ont 1 mois quelque akufi donc mukanda ko payer te sikate kalembo yango bande ko balandi mama ya likambo mabela ngeza liwapi sika oyo kulutu kiske mangana ye oyo nzambe na kometunaka kamata Zambe o nakomitunaka o Zambe o nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala yenani ye Yesu mwana Nzambe yende mondele Adamu na Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango pe mindele Pona nini o nakomitunaka nakomitunaka
nakomitunaka o babukwa nzambe tomonaka boye basantu nyonso foto se mindele banzelu nyonso bango se mindele soki zabulu foto moto mwindo injustice euta wapio mama nakomitunaka nakomitunaka Zambe o nakomitunaka o poso mwindo eutande wapio poso mwindo eutande wapio banoko bakanga biso mayele boye bikeko bakoko bango baboyaka kisa bakoko bango bandimaka te kasi na ndako nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitoni ndako kasi bikeko yango semindele pona nini nzambe nakomitunaka nakomitunaka nzambe o nakomitunaka o baprofete mindele biso tondimaka kasi bato mwindo bango bandimaka te pona nini nzambe osala biso boye Afrika miso efungwani Afrika tozonga nsima te mama nakomitunaka Gimatondo opesi ngai rezo tofe opesi ngai okateli ngetumbu na moebite apaki kamange tope elongo na kutu denisho mambote bobikeli nakomitunaka ngonga moko na miniti tuku misato ya losambo pona moto 1h30 minutes kulutu tozonge epai na yo bandeko balandi loyembo yango na makambo na yango iso basantu iso bango se bamindele soki moto moindo batie mokile makambo na yango iso elo oyo kino papa malula akufaki mokanda yango ezonga kite lelo oyo rendement na yango tope bokitani nkona oyo lonaki moko na lobi mbuma na yango lelo eboti mbuma makasi na kati ya mboka Kongo pe na kati ya Afrika. Non, eboti mbuma makasi parce que si on a un voyage na poto par exemple bazo benga ngai na ke na Angleterre kaka na expliquer nzembo wana ndenge nini na ke na France ba benga ngai ba bino wana ba église ko ba benga ngo ba église ya réveil hein babenga mais idée on a zo ki ndenge nini ba tuna nga ba question ba tuna na répondre pourquoi na sala kiango tout ça donc sikoyo ekumi na ampleur makasi mikolo lekaki même babenga ngai na Uganda basaki ba église moko ya église des noirs babenga ngai na Uganda mais namonaki ndenge makambo zo leka na côté wana ngabi sala ke na kozonga lisusu te donc eloko yango eboti mbuma makasi lelo si ozwe ya no epai moto moyinda uta